Shalom, shalom, libota na nzambe nyonso. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia. Ezanga ya bino Sœur Eunice MD na moko basal na nzambe na nzela loyembo. Na kopesa message oyo nazwaki message moko ezalaki lelo tozali mardi na lotaki ndoto moko lundi. Na loti place moko tozaki kotambola na mutuka. Nazo conduire voiture. Et mbala moko kaka eloko moko euti likolo lokola milinga donc lokola bouillard donc eloko moko ya pembe euti likolo ekwei na mai na ebite ndenge nako expliquer lango parce que na wana ndenga na moni lakini ekwei ba moko euti ka likolo ekwei tango ekwei na mai esali sikoyo mbonge mai etomboki sikoyo bato totala ki boye tozomona mai koto ndenge tomboki to nito kima boye pe tango boni bo kima mai pe etomboki libota na nzambe place ya kokima ezalaki te moi to kima ezalaki te libota na nzambe boko kimela wapi na lamuki ezaki ndoto na ebisi tante nanga makam nazoloba tante nanga yebi mobala tante nanga na Sheffield la yebi po tozaki na Sheffield na ebisi na bitela ndoto na loti alobite foko sambela eza ba problème ngabi ok na bandi pe ko prier pour nango normal wana na loti lundi na butu mardi na zongi tozongi na bana tant tozongi mama e kozwa biso pe na King's Cross kuna na station ya train tokiti toye pe ndako tant toye nazelaki mobali na ngai ya tant mobali na ngai ye atikali na bana na lalisi bango nga na ketika mama nazwi voiture na bandi ko conduire tant to komi côté à Tesco mama lobite Eunice na somba mapa po mapezate mama kitia somba mapa na koti na phone na nga na bite na tala phone na ngai ta suba message nenza aka na ba WhatsApp ndeka kezalaka nazwi message ya papa moko pasteur je crois aza pasteur atindi alobi ete nzamba lakisaki ye ba mupepe moko zoya e ko boma batu ba mort subite ba divorce donc makambo ebele kaka lobaki na bia au nom de Jésus na bandika ko prier na bina ba famille na biso tabi faut ko sala ba prière à famille nga na bia a maison match na message na ngati wana nga siko mtu na lobi na message nga na lotaki mupepe moko nini moko kwei na mai natiki na nga pe na yoki message na tina suka esili libota na nzambe mardi yango na lali o nazoloba na minosko lelo mercredi nango na ototika bana na zongi bamoko na sali live video na moni place moko tozaki bana ebele batu ebele basoda moko baye libota na nzambe na minduki tango na bana minduki ya minene ya milai pena bomona batu bamemi minduki boy bazali ko beta uniquement bana bazo beta bana mibali bazo poma bien aimé ba mama bazali kolela tozali kolela na yeko mona mwana nga mobala telema ki na porte moi ekutu pa ko signaler mwana nga ki mezate po bazaki wana sur place nzambe ka ninga saka makamune na moni mwana nga koti mamona ndako doki ba mona ki ete na ebite nzambe zo linga lobani bien aimé tozala be very careful libota na nzambe ezaki na bana misusu balobi ba na choite na place baboma bango balandi bango bakoti na groupe bazo tambola à l'aise bazo leka na nzela normal donc boyebi ke oyo batu ya mabe libota na nzambe papa na pesa ki message to négliger message papa pesa ki te alobi to sala prière à famille ngato ne yoka ki message wana libota na nzambe nabi ezo match na message on nzamba pesa ki ngate na moni onka lokola message kaka normal nzoka nzambe eko confirmer nga lisusu lelo to telema pona bana na biso to telema libota na nzambe eza na batu bazo prophétiser mabe ezo senga na yo siko prophétiser malamu pona bana na yo landela bana na classe zwaka tanko solola na bana likambo nini ekomelaka bana koboma eza na bandenge bele ba bullying na ba classe ezali mwana koza na école bazo menacer bana msu balobaka te bayebisi aloba te ba parents tuka to build affection na bana na biso donc yangwana eloko ngai message ya lelo ngai na pesa yangwana na boy na nga lobi nzamba tu na nga Eunice mwana nga na pesa ki o message o pesa na bana nga o pesa kite yango ngai na sali kaka musala na ngai nzambe apambola bino oya koyoka ayoka oya koyoka na ete nzambe ye moko ayebi ndenge azomemela biso
prière ezosenga kaka te oza na temps moko okangi boye non okokozala mpe na mosala ozosaka mpo na bana yo nazokorepete likambo ya nyonso na bi il faut kosaka mpo na bana parce que bango mpe basakaka faut koloba kobongisa venir a bana na yo façon na ya kotambola façon na ya kose comporter façon na biso ya kolatela nyonso ezokonte mpe ezocontribue na bavie ya bana na biso nzambe alola apambola bino ya motema sœur Eunice M Dina je vous love beaucoup par l'amour de Dieu bye bye.